Il y a des cam flash télévision, vous êtes de partout, vous êtes Kolanda Bisso. Aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre. Nous sommes bel et bien ici à la cimetière de la Gombe, pour Nini Lelo, parce que ça fait déjà 24 ans depuis que Pépé Kalé Yampania à Tikabiso, le 28 novembre 1998, et Lelo, le 28 novembre 2022, ça fait 24 ans de Patika Kibiso. Allez, Toza Awa na cimetière ya Gombe, Namoko ya fils naye, fiston ya Pania, au peu boyebi bien. De Toza na Awa na kati cimetière de la Gombe. Bonjour fiston ya Pania. Ouais, bonjour papa, bonjour. Ouais, to monio na kati cimetière lelo na cimetière ya Gombe, ndi na lobi 24 ans depuis Pépé Kalé à Tikabiso, présence na bino awa ezapena nini? Ouais, présence de Bisso vraiment nécessaire. Ma casse est toujours un premier. Dans moi naé, dans moi nasuka, donc parce que nous allons rendre hommage. Il a 24 ans depuis sa disparition. Donc tout ça déjà tout ça là, mon job poster là, mon aliment là, donc tout ça là, donc famille là qui m'a awa, et ça te met moi ta mère. Donc, je suis bien pour rendre hommage à papa et papa, c'est un plaisir ma fort. Souvenir nous garder à Pépé Kalé le 24 ans Tikibiso. Souvenir dans les bossos, j'ai bien éduqué à Palais, c'est un chic. Puis musique qui n'est pas. Bon souvenir de la musique qui n'a eu que les amis, des souvenirs dans la relation fin dans le Congo. Quand ça papa la maman il a sali donc il y a vraiment très bien voilà toujours mon lelo bam susuki papa accueilli moi na la musaka komba papa est-ce que lelo fiston Yampania aza fier ya koloba azo tombola toujours bendele ya Pépé Kalé? Mais oui bien sûr na tombola pour mener ya Kyrios Kouzarat monsieur de trop maestro Fabregas on a travaillé kuna. Donc tant comme fiston un peu les autres ba matro na ba disque na ba wa na ndule donc là c'est vraiment comme papa ba mulu ba delix ba yebi donc comme papa la muka toujours à partir na ngai moi na voilà balobi moi na Lyon asa Lyon surtout ozwa moi capé la moko to eloko moko sou ya Pépé Kalé et la musa ba internaute ba téléspectateurs au bazota la biso vraiment de partout. Adamo, aosili koliambu mae, eva mwana na ngai, aobuki ya ngai kila, nabakitani babino, lonani pobolia, na motoki ne bozuli futa, o vivre yo lukaka, débrouillez-vous pour vivre, article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre la bambae, la vie mambu mingi, suka suka ya makambo. Mwana mama opikaka motoki na yo tangisa olona kozela te sala lokola ba West Africain mama mbatondi lipopo mbayese koluka sala lokola balibane na ba aveugle o sala lokola André Kimbuta ngaza se koluka moyen pour à vivre. Oh vivre yo lukaka, débrouillez-vous pour vivre. Article 15 maman, débrouillez-vous pour vivre. Fiston Yampania. Merci fiston. Ouais, merci beaucoup. Tozape na fiston kakaye morote, tozape na bandeko bana artiste msusu ope bayepe ko rendre hommage et pas à papa na bango Pépé Kalé Yampania. Bonjour. Bonjour. Les gens nous suivent de partout. Balibaye ba Maman Zanani Kombo. Oui, je suis Madame Pichouna Bazabidi là. Je suis la fille des papas Almaz, les fabricants des guitares Almaz. Papa n'a aussi la guitare, Oyo, Betissa, la musicienne, surtout il y a RDC. Et depuis l'époque, il y a Papa Wemba, Luambo, Clan Wenge, tout le monde. On est sur la cima, Papa Wemba. Donc Papa Almaz, c'est la guitare, c'est la répétition, c'est la musique. Voilà, moi, na Papa Alimasi, alors, bah, souvenir nini ozo garder pas ya Pépé Kalé Yampania, ça fait 24 ans depuis Atikabiso, depuis 1998, le lot tout ça 2022, vous voyez qu'on rendre sous hommage à la cimetière à Gombe. Bah, bon souvenir au garder pas ya papa na yo Pépé Kalé.
Bon souvenir eza ebele surtout na nzembo na yo ayembela mwana ye nanu ya mbula mami mbula namona ondire ayembela mpe kaka biso nde baparent bazala kokende bavoyage batiki biso mwa temps molai ozonga oza na poso na papa no pembeni me aza wana te mosusu okokota na chambre bokanisi aza wana aza te c'est un grand souvenir pour nous oyo ye atikelanga nde nzembo na yemba yango pambapamba. Et puis œuvre nae bin sakabiso ti lelo, donc ce sont des grands souvenirs to garda pour nae quoi. Attaque papa ondo sepelani na nini? Bon, c'est un père de famille, hein, c'est un papa, tout comme autre papa na sepelana yé na éducation après ça na bana nae na ki papa nae na en tant que papa. Donc c'était déjà dans les bons, c'était bon. Voilà, alors bon outil na tombe nae. Est-ce que ils sont en bon état? Beaucoup de gens est-ce que vous sepeli na place où papa azati lelo? Oui, to sepeli nango parce que ça juste na entrée, ça bien. Mais regarde na biso ezaka que tant to yaka ba commémorer boye to zalaka seul to zalaka biso moko. Biso to la plateforme ya bana artiste to sangana to sala famille na biso ya bana artiste. To benga ngo Maracine wana to zabse belé bana Maracine le lobani. Maracine ezali plateforme kaka oyo donc misisa ya ba parents na biso misisa ba parents na biso les biso ko bana to sali plateforme wana esangisa biso nyonso bana ba pongolo bana ba beti pe ya sonam bana ya ba John Poyi ba Eric Poyi ba to se belé bana artiste peintre ata papa na kufa te donc to zala to sangana ka moni à chaque fois soki ezali comme date ya ndeko na biso mongo to accompagner ka ye to ye pona otala ba parents na biso batika biso mais regarde monsieur zalaka to zala biso moko ba papa wana ba papa batika na sima na nini be ba mama ba accompagner biso te mais bango be ba parents baza na bana. Donc vous connaissez la suite, peut-être un jour au Tikabiso, banana na marasi ba mona pas ce to yo karaso to ye biso moko sans présence na bango. Pepe Kale c'est un musicien munene na RDC 24 ans to yo qui va le mais quand même fait tout monde na ba musicien ba ya bango ba musicien ba ya répéter. Bon moni ata ni journaliste, bon moni ata ni leader moko wa ata ba nouvelle génération to ya ba o batikali ata papa nyoka longo ba chaka Congo bomoni ata mutu moko te bazate tozaka ndo moni biso boye tozando moni biso boye bana ba artiste kaka ata journaliste moko azate ata musicien moko azate tozaka ndo moni biso boye biso bana ba artiste mingi bana bakenda misala mingi bana misala ngo moni toza vraiment muke mais so ezaki ba jour en musala te tozala belé tozaka biso nyonso tout bazate ata musicien moko azate journaliste moko azate c'est un grand regret pour nous nini kasoko lo bakasi da batu bazolanda yo. Parce que 24 ans, c'est beaucoup. Il fallait, tout le monde a vraiment une délégation, même il y a des journalistes, il y a des leaders, il y a des musiciens, et belé, pour interpréter Banzembo, il y a fait Pepe Kale en Pania, mais tout le monde est présent sur mon côté. Le message nous a lancé, attends, on a 25 ans, ni ni basala. Pour na bambula oyo zo. Voilà, 25 ans, chiffre on a fait en kaka. Donc, na 25 années na senga na bino vraiment ba papa la ngai. Ngana za mwana na bino mwana ya artiste oyo ba guitare na bino nyos tu bobetela yango muto ebi Almaz te na RDC azate. Donc musicien tout ya RDC ebi Almaz. Alors na senga na bino ba papa na biso ba autorité mboka 25e année ya Pepe Kale to fêter yango mama Pauline akufa mwasi na ye akufa fiso ya mpanya azali mwana na ye ya suka bamsusu baza awa te baza en déplacement donc ye mutu azor makambu ya papa na ye na maboko nazo senga na bino 25e année to fêter yango bo bimisango eloko ya munene parce que ezali 25e année bo sala ngo penda grandiose tout le monde penda que esami eloko mo munene ba concert bo soutenir Maracine bo soutenir Fiston ya mpanya pona to sala eloko moko ya munene pona ko kanisa Pepe Kale banze mone bozo batu bazo beta tozo bina na ba fête ça to bina ngo kaka bazo interpréter mais tant que ça 25e année bo sala eloko moko ya munene pona epesa valeur lisusu na musique na ye. Merci ma soeur, j'espère que le message est déjà lancé. Tokotala Oyoto Lobby, tout le monde a vraiment le 25e anniversaire, il a fait Pepe Kale, que c'est passé. Tout ça, mon frère, mon copain, et à Bana, il y a Balanga Nzembo, Oyo Batika Biso, Bango Bato faire partir dans le mouvement.
organisation Oya Maracine. Bonjour mon frère. Bonjour Ndeko. Bandeko bazolanda biso de partout, bakoye ba kombo oza mwana nani ba mission oyo batika biso. Bon, moi Cédric Mumbata. Je suis fils de Joe Poster, le grand Moyara. Fils de Joe Poster. Tomoni présence na UPA ou na kati ya cimetière ya Gombe et oyo ko rendre Pépé Calé Yampani awa tika biso, ça fait 24 ans. Présence no awa eza vraiment dit à quoi? Comment on a na cimetière à Gombe? Bon, premièrement, les gens au Kanisa papa Tozaraki nae. Donc à tika biso. On a choisi tant que bana photo yara toujours. À chaque fois que c'est remis d'être on a photo yara pour déposer moi gerbe de fleurs na biso, color examour na biso. Au moment de battre babota na biso. Biso pe le autre comme ba parents, biso pe de boti. Donc bana biso pe ozalara bon on va tourner na bango. Donc c'est ça. Voilà, Lelo, ils ont 24e anniversaire et a fait Pépé Calé, j'espère que peut-être pas éviter. Pépé Calé a Tikarabiso un certain 28 novembre 1998. Lelo Toza le 28